drapeau na teni ya ba kimbangiste, teni ya ba soda kimbangiste, teni ya nguya na drapeau ya Congo RDC. Drapeau oyo eza na pouvoir ya makasi. Congo RDC ezali ndako ya Nzambe. Afrique eza lopango na ye. Bandeko. Siko Congo RDC ezali mwinda, ezali lumière. Eko ngengisaka mokili mobimba po esika Nzambe avandi. Siko komona soda ya Nzambe na drapeau Congo RDC, c'est une puissance. Ezala makambo mususu Nzambe asalaka ako utiliser yo kimbangiste te mwana waza na ndako. Akozwa kaka mutu oyo azali na monde wana a utiliser ye. Ba message mususu Nzambe apesaka. A utiliser siko mutu wana. Biso to moni kaka concert eleki, mais sur le plan spirituel, na ba scientiste, na monde oyo, monde des ténèbres, ba magicien ba comprendre des messages et pesa mina concert wana. Drapeau ya Congo, teni ya ba pied gauche kimbangiste. Eye na kati ya concert na Europe. Et puis teni wana ebima pona kozwa nzota tata Simon Kimbangu. Tango bazwaka nzota tata Simon Kimbangu na Lubumbashi yaka mokili ezalaka mindele partout batu bazaka ebele. Ebima wana siko na concert oyo drapeau ya Congo etelemi na teni ya surveillant kimbangiste. Eza na force moko bo eza na kati wana. Eza na pouvoir moko spirituel na kati wana. Eza na message moko bo Nzambe apesi à travers na ye. Ya za simple instrument. Ya monika ngamo na salibo na zongisi bo na salibo. Mais nzoka nde Nzambe utiliser. Siko message wana eleki sur le plan spirituel. Ba scientiste bato yo bazana ba monde ya magie mindele bazaka na misu ya komuna bayebi likambo yo. Poto na 2025 makambo ezoya oyo elakisi victoire Congo RDC mboka ya tata Kimbangu esika Nzamba vandi mokili mobimba ezala ba musicien ezala bato nyonso bayaki na musique wana ezala mokili elandi concert wana. Ezala message o tata Simon Kimbangu apesi na kati wana. Et puis aza mutu mo aza poli. Omoni mwana Nzambe. Aza musicien aza na star. Mais atali ki star na été. Ami kitisi. Aza respect. Nzambe yeba kike mission zo kende kosala. Malgré mokili komona ngo mabe, ngana yebi tina na tinde na mission o me akosexcuser po aza poli. Nzamba pesa ye déjà na pouvoir moko boye kati na ye ya lolendo te me ya kimwana malamu. Donc c'est ça. Mais bato bazoke kotuka ye ba commentaire ya mabe koloba ne mabe bato bazolinga kaka iloba kaka ki papa Tracy mutu apesa ki eteni. Bato bazo posa na bango posa ya bato eza aloba ke papa Tracy nde mutu apesa ki eteni susi na bango eza bongo. Yo lingi na yo sobe ki mona meso. Ki mona meso za na tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Sava. Moko teza ni elombe nani kumba oyo. Otuna ba oyo bayedika. Otala mabota bamoya aho. Koluka ngai Nzambe. Kibangu na longi mokili. Yembo ebele mingembo banda. Kibangu na longi mokili. Oyanga bosepela elongo nanga. Kibangu na longi mokili. Otinga mikumba ya mbilo banda. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bienvenue chez nous. Merci na batu tout balingaka. Maman Francisca Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Merci na batu tout balingaka. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité.
Merci vraiment na ndenge bo sepela na ba émission na biso. Bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager émission. En tout cas, et ça là vraiment bien. Awande makambo ya sir evandi. Okoyi ko yoka par-ci par-là mais ko bossa na kolika na chaîne oyote. Pour être émission qui mbango nzambe de eyaka na vérité ya sir. Nga soki nazo loba c'est que naza synchroniser na nzambe. Yango wana na yaka kana makambo ya solo. Ngai na defendaka mabete nga na vie. Na vie nanga na defendaka mabete. O eza mabe na kotika la ko defendre ngo jamais. Et puis soki na moni likambo na yaka na sala réaction bala moko te nazwaka temps ya ko réfléchir. Nazwaka temps ya ko landela likambo ngo. Na yeba biti nini asaili likambo yo. Na yeba pourquoi likambo ezokende boye. Na koma kana niveau ya kozwa temps. O balobaka avant ko likambo faut tourner langue pendant 7 fois. Sikoyo na makambo ya ndeko na biso Gaz Fabulous. Bomona ki video ya liboso na tiela ki bino bandeko asengi bolimbisi na ndenge alata ki teni ya ba gauche akota ki nango na concert. Donc asenga ki bolimbisi et puis ayo ko sala deuxième vidéo pour ba message eza ko kende kaka baza ko loba na loba vérité soki eza papa Tracy nde apesa ki eteni batu mususu basali fausse information ba kosi tamba mona ka vidéo o première vidéo na ye asalaki ya kosenga beskize na ndenga lataki batu moko ba kosi balobi ke biso to solaki na ye appel conférence alobaki penza ayebisi biso ke moto atindaki eza papa Tracy yango wana aseskize tozo tinda délégation ba ke kozwa teni wana omoni motema mabe ya congolais azokoma tina ba niveau wana tina ba niveau wana bandeko nanga ezala te siko ayeko répondre na vidéo ya mibale mutu kutu asilikilinga o esaliki na sala effort ya kosala vidéo o eza papa Tracy yende pena en tout cas asepelaki te na o ya salaki yango esalaki ke asala vidéo pour pena en tout cas papa Tracy asepelaki te. Premièrement, la zotia vidéo wana to yoka ngona bandane bandeti na suka ndenge asexcuser pour la deuxième fois. Bongo tokota nanu na réflexion nanga ndenge nzaba tambuselanga. Franchement, so les appelants na moto réaction na esali que na la même vidéo pour nous s'excuser la boss Tracy. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Ça dit j'ai vraiment compris que ACPLité. Dans l'attaque qui tenue. Attends, avec une campagne à Moni, je me suis dit, il va quand même intéressant à contribuer à la promotion de l'église selon la tenue pour moi personnellement, pour la CPLA qui n'a yango. Il ne savait pas. C'est pas qu'après si yango, il est fait partie à bateau, qui touchait ma casse dans l'attaque yango. Je me suis excusé, expliqué l'intention de la bien intention de bien valoriser tenue, valoriser l'église, valoriser Papa Simon, mais pas de cette manière-là, surtout pas dans le concert, tout dans ma musique. Il m'a tout expliqué. J'ai compris la gravité de la chose. Il y a dans la salle vidéo pendant s'excuser. Mes frères et sœurs, tout ça va humain, tout à ça la carrière donc c'est ça la nuit. Mais tout donc ça tend si ma été pour tout changer là-bas. C'est déjà arrivé. J'espère que bon force soit dans Rolimbisanga et puis je promets que prochainement je continuerai de parler d'église, de valoriser l'église, de valoriser Papa Simon, mais peut-être d'une autre manière. Merci beaucoup. Voilà bandeko tolandi vidéo na ye ya esquisse na ye o ya sengi. Azandeko na biso. Azandeko ya pesika na ndako. Balobi soki bopaya ye balengelaka ye. Ti tangu ya komesana ndenge ezalaka ke mopaya ye ozosalela yo nyonso mai ozokende kotokela ye ya kosukola otiele pe na douche
otokeli mai na ye mais tanga ko mesana ye moko bandoki akomoki toka mai na ye. Donc eza likambo ye asalaki biso bandeko tosepeli nango te mais tokokende ngo na ba niveau tokendela ngo te. Soki tomoni likambo bongo tozwaka temps ya ko réfléchir toyebi ke oui eza mabe ekotaka na bisika wana te mais tolukaka pe tozwaka temps ya réflexion eza important. Pona nini nazoloba bongo bandeko nanga totala video oyo botala yango bien ebi te soki nga moko kaka nde namoni likambo oyo ebi te soki réflexion na nga kaka nde memi nga na video oyo mais bino pe bozolanda nga bozwa tangu ya kotala video oyo bolakisa nanu ba réflexion na bino botambwisa ngo nanu video oyo bino bozwi yango ndenge nini totala nanu video. Musicien congolais akoti na scène na tenue ya surveillant kimbangiste o basoda ya tata et puis asimbi drapeau ya Congo na kati ya concert yango esalami pe awa na poto. Message nini eza na likambo oyo bandeko ndeko na biso Gas Fabulous ake Nkamba avant que de concert na yazalaki na Nkamba tomona ba video na Nkamba tango bato ba accompagner asola na papa Simoki Mbango Kiangani papa Simoki Mbango Kiangani abimisi bato wana nyonso asolola na ndeko musicien na biso en huis clos. Après avoir kosola na papa kendaki na ye na Kilongo oto bengi mausolée akotaki na ye na Kilongo abimi asisi ba makambo na ye azongi kozonga na ye mbala moko aki atongisi siko message nini eza na kati ya concert oyo pe drapeau ya Congo na tenue ya ba pied gauche. Message nini eza na kati wana bandeko nanga bosala ba analyse soit disant ba analyse spirituelle o banani soit disant bosala ba analyse eza na makambo mususu nzambe asalaka ako utiliser yo kimbangiste te mwana waza na ndako akozwa kaka mutu oyo azadi na monde wana a utiliser ye ba message mususu nzambe apesaka a utiliser siko mutu wana biso tomoni kaka concert eleki mais sur le plan spirituel na ba scientiste na monde oyo monde ténèbres ba magicien ba comprendre message et pesa mina concert wana drapeau ya Congo tenue ya ba pied gauche kimbangiste eye na kati ya concert na Europe et puis tenue wana ebima pona kozwa nzota tata Simoki Mbango tango bazwaka nzota tata Simoki Mbango na Lubumbashi yaka mokili ezalaka mindele partout bato bazaka ebele ebima wana siko na concert oyo drapeau ya Congo etelemi na tenue ya surveillant kimbangiste eza na force moko bo eza na kati wana eza na pouvoir moko spirituel na kati wana eza na message moko boye nzambe apesi à travers na ye aza simple instrument ya monika nga mona sali bona zongisi bona sali boye mais nzoka nde nzambe a utiliser ye siko message wana eleki sur le plan spirituel ba scientiste bato yo baza na ba monde ya magie mindele bazalaka na misu ya komuna bayebi likambo oyo poto na 2025 makambo ezoya bayebi likambo oyo elakisi victoire Congo RDC mboka ya tata Kimbangu esika nzamba avandi mokili mobimba ezala ba musicien ezala bato nyonso bayaki na muziki wana ezala mokili elandi concert wana ezala message o tata Simoki Mbangu apesi na kati wana bandeko eza na ba musicien na biso kaka
monde de ténèbres, monde ya magie peut ba utiliser ka bango. Balingi ba boka malade na bango na mokili ba ko utiliser ba musicien. Bali ba sala likambo moko boya mabe ba ko utiliser pe ba musicien. Ba musicien wana Nzambe utiliser ka bango, Satan n'a pas utiliser ka bango. Donc Nzambe soki pas utiliser ye pour haza mwana na ye. Nzambe a utiliser ye na ndenge na ye. Et ça le message oyo ya pesa ki ya pouvoir ezali force na kati ya concert wana. Et ça likambo moko esalami sur le plan spirituel. Et ça pamba te to koya koyeba ngo lobby. Mokili ekoyeba likambo wana lobby ata lelo te. Ye azali simple instrument. Ayeba kine oya salite. Ya Monica kete na kumisa lingomba na pesa ngo valeur. Mais nzoko na ibite ke Nzambe déjà bongisa ki makambo moko boye kati na ye. Yango wana bakotya ke na kilongo, yango wana esengela ki avake conseil na za na nkamba, ya yeba kite, ya Monica kete na kenkamba ya batu baina papa Tracy nzoko na ezaki programme sur le plan spirituel. Ezaki programme. Mais likambo ngo lelo toyeba ngo te. Lelo tozo mona ka bongo, mais soki bo continuer ko sala ba analyse to kokoma tina likambo ngo tina nini esala meli bongo pe pourquoi to koyeba yango. To koyeba yango. Ba noir américain, tu bo mona ka ba noir américain ba sala ba musique. Ye moko tata ki mbango Nzambe apesa bango pouvoir ya ko sala musique po tellement que mindeli ba négliger ka bango. Musique wana etombola bango. Pour epesa bango valeur ba mindele wana pe bakoma ko respecter bango. Donc c'est ça, Nzambe akotaka na monde nyoso okoza la musicien soki oza sincère osala musique na yo na ndenge ya mabete na ndenge okota na monde ya mabete Nzambe akwapuye yo akopambola yo oko avancer. Et pour ça ba to pe bakota na monde ya mabeba musicien wana. Mais tellement basala ka pe musu ba bolamu mabe na bango wana ba bolamu na bango wana ezipaka ba mabe mingi o bango basalaka. Donc message oyo ye apesi eza makasi mais pour comprendre ngo il faut okoma na dimension spirituelle. So comme na dimension ya likolo ya makasi oko comprendre que elate luana alati yango pamba te. Ezalaki message epesami na mokili pe na monde sur le plan spirituel ezala makambo esalami oyo eningisi pona mboka ya Congo. Drapeau na teni ya bakimbangiste, teni ya basoda kimbangiste. Teni ya nguya na drapeau ya Congo RDC. Drapeau oyo eza na pouvoir ya makasi. Congo RDC ezali ndako ya Nzambe. Afrique eza lopango na ye. Bandeko. Siko Congo RDC ezali mwinda, ezali lumière. Eko ngengisaka mokili mobimba po esika Nzambe avandi. Siko komona soda ya Nzambe. Na drapeau Congo RDC, c'est une puissance. Ils ont un pouvoir moko c'est le plan spirituel. Ceux qui te bito landela na ba prière, c'est to landela na ba. Donc au convent dans nos temps ya ko réfléchir, aussi temps ya ko landela penza likambongo, okoma. Siko vérité nango ekoyeba na ka mikolo koya pona nini esala makabongo. Toyoka ngo un jour. Po Nzambe ko utiliser yo pied gauche te o aza déjà na kati mwana ya mibeko ako utiliser oyo aza na monde wana ezana makambo mususu Nzambe asalaka aotala ke bana ndako aba o baza na ndako awa ekosimba te basala likambo esengeli mwana nga moko boye azalaka déjà libanda aya asala likambo lokola nga moko naza simple instrument mais naza moto yo eza. Donc so bato baotala ngana bato bayebinga bakamwaka. Donc ngane na laxation ko monene ya Nzambe. Pona nini? Na uti libanda. Nzambe azana makambo ya makasi. Fo bato basala. Mais atali mba message yo.
mwana oyo tellement aza na kati akosala makambo te po biso akimaki ozalaka tellement mibeko nini tokolaka pena na kimia tozalaka pena na vision te mingi bakimbanisi baza na vision te malili sikoyo tellement ke mibeko nga moko pe nakolaki na mibeko mais tellement azalaki na mission ya makasi esengelaki na bima naki komona vie ya libanda namona makambo likaka libanda nasala na makambo ya libanda mpona esprit ekola ntango esprit ekokola allez fini la récréation zonga eya na bato mosusu bomona osala mabe me pa nzambe osala mabe te eya na bato mosusu atangela bango masumu te sikoyo tangu kaka ngai misu na koli sikoyo esprit sikoyo evandi na ye sikoyo kosala mosala na ye na idéologie oyo ye moko alingelaki mais soki na continuaki kokola na mibeko na ye parfois na ngai nakoka te mpo mibeko epekisi ba makambo ebele oyo ngai nasalaka mais sikoyo tellement ke na esprit déjà evandaki nga mosala yango ezosenga mpenza ozala différent yango wana bomona ngai nazalaka différent lokwa nasumukaka me nasumukaka te eza mission ya nzambe ezalaka na baetape ebele bomoni nzambe aza mama na metteur en scène oyo nyonso osalaka eza film ya nzambe aprépara yango bongo makambo nyonso elekaka na mokili nzambe ye moko deja ayebaki oyo okojouer role oyo okojouer role oyo okosala boye mokili eza bongo sikoyo fo kosepelaka ntango ozojouer role oyo oza na ngambo ya nzambe okozala na ngambo ya satana te soki nzambe aponi oke yo pena oyo akotyolaka nga akofingaka nga un jour na ngambo ya satana eza libabe siko biso baoyo nzambe apona biso na ngambo na ye quelle que soit façon de faire mais toza na ngambo na ye donc c'est ça alors nzambe apesaka message na moto nyonso akopesa na musicien akopesa na liboma pe donc mokili oyo eza ya ye bato nyonso baza bana na ye donc soki alinga utiliser musicien akoutiliser ye totika kolobaka mingi mais tozwaka ntango mingi ya réflexion eza très important sikoyo ye moko ndeko na biso asali video na ye alobi nini ke mutu ya liboso kuta asilikelaki eza papa Tracy yango esalaki ke atelema asala video epuis aza mutu moko aza poli omoni mwana nzambe aza musicien aza na star mais ataliki star na ye te amikitisi aza respect nzambe ayebaki ke mission azokende kosala malgré mokili komona ngo mabe me nga nayebi ntina natindi na mission ome akoseskize mpo aza poli nzambe apesa ye deja na pouvoir moko boye kati na ye ya lolendo te me ya kimwana malamu donc c'est ça mais bato bazoki kotuka ye bacommentaire ya mabe koloba ne mabe bato bazolinga kaka iloba kaka ki papa Tracy mutu apesaki eteni bato posa na bango posa ya bato eza aloba ke papa Tracy nde mutu apesaki eteni susi na bango eza bongo et puis nayebisi bino nde bake kosala ba histoire ya lokuta ke bazalaki na ye en communication alobi ki papa Tracy apesaki eteni nzoka eza bongo te wana kaka bakimbangiste mabe moko eza kokola kaka kati na biso tata simoki moko kianga nazopekisa mabe me mabe eza kokola kaka ti ozozwa ta ya kosala liste okomi penza makambo pena okomi penza makambo moko ya molai partager pona koyebisa bato ke outi na appel conférence na musicien na biso ayebiso ke papa Tracy mutu apesaki eteni mais conscience no yebi ko ozokosa ndeko nanga ozosala lisumu moko volontairement ce n'est pas bien oyebi ke osala no mabe ozokosa na yo mais pona kaka bato apesa o raison tango yo ozokosa bongo ozomona te ko ozosala lisumu omona te ko ozosumuka pourquoi kolingaka kosala lisumu volonté do lisumu moko volonté masumu oyo ezalaka volontairement ezalaka malamu te sala lisumu moko inconscient mais tango ozosala lisumu moko ozosala ngo na volonté na yo okozela yango punition lobi okozela yango punition eza kitoko te pourquoi kaka bolingi kaka salir kombo ya papa Tracy tellement akendaki na ye na nkamba azwi teni apesi ye pourquoi kaka
koloba biloko bon. Et puis ye moko pa lobi ke atongisaki yango mbangu. Mais bato balatika papa Tracy. Pourquoi? Boyina ye makasi bo asala bino nini? Bandeko. D'autre part pe bo vandara nan bo réfléchir. Amuto pe to lobelaka nga pe asala ngai lote. Asala onini? Asala bino mabe moko te. Abimata na mwasi ya moto moko te entre bino. Azo vivre vie na ye normal. Mais bolata ye makasi bo déstabiliser ye, bo détruire ye. Ma campagne moko diabolique. Oh là là. Mais boyebi ke bolonga na bino te. Il faut botiaka ngona mitu. Nyonso tokosala, to banozwaka échec, tokolonga na biso te. Po atonda na nguya nyonso, mutu akokwese na mokilo azate. Bandeko, mutu akokwesa ye azate, quel que soit le cas ou le problème, mutu akokwesa ye azate. Azate. Bino bokoloba, bokolemba. Bino bokofinga, bokolemba. Bino de bondolala te, bokolemba. Mais ye akuyaka te. Akokani na bino te, obalbaka fuana ne muntuko. Azana pouvoir, atonda na nguya nyonso. O mokile ko kwesa te. Botika ko compliquer vie. Nga na defendaka juste. Nga so mona kangami na likambo sekeli eza juste. Na defendaka juste, na defendaka mabete. Na defendaka mabete. Naza ko defendre pona yebi ke eza mission o nzamba pesinga. Na ko defendre bango na banzoto o bango balati. C'est ça. Boza ko bundisa manque de sagesse spirituelle, ba bébé spirituel, boza ko bundisa batata kaka bino moko. Boza ko bundisa batata. Bo comprendre le côté qui diba, boza na ndako me boyeba kana bino ndako ngo ndenge tambwisa makate. Lingomba ya Nzambe etondi la makambo ebele. Milengela tia na place na yo. Ba biloko mususu eza biloko moko ya kolandaka te. Landa tata na yo aveuglement, botika ba distraction bosalaka o eza malamu te. E futa bino eloko te. Esi na yebisaki bino, bato 26 balataka batenia kimbangiste. Baza na droit te. Même ba église baza na ngwana, baza même pas na droit ya kolata tenia kimbangiste. Wana pona biso za église te, ata lati yango ake o ake église. Ez église te pona biso. Ez église te bakolata batenia kimbangiste te. Mais batika bango. Mais boye bakaki koma na tangu moko bakotelemela bango. Bokanga data lelo na websa bino. L'état ekotelemela bango. Et comme on attend moko l'état ekotelemela bango. Église kimbangiste o ela ta verbe là ezali source nkamba Nouvelle Jérusalem. Tous les églises nyonso bozo kimbangiste so ta verbe blanc. Ekola ta ka sous verbe blanc te. Ba hotelemela bango. Après avoir ko récupérer biloko nyonso o ya Angola, o bakanga kanga ba Paul Dibuya ko récupérer. Tant ko récupérer yango. Et s'il nango na Kinshasa bana baona eloko te oya biso bakanga mokoto de sisi papa diangende sia liberaka na inda kwana. Mais soki papa so mo kyanga ni Nzambe molimo santo comme na tango moko lobike na mokoto wana isa isika na ye. Papa simo ki mo kyanga na tika ba œuvre na été. Soki papa simo ki mo kyanga na bien récupérer sika wana mokoto wana yebaka un jour à récupérer ngo po yende kimbangu yende diangenda. Un jour on récupérera po esika wana eza esika o ya banda ko vanda kala tanga banda ko ya ka Kinshasa ko luka musala nae. Et puis komba mokoto 87 wana eza numéro ya prison o ya zalaka hein. Eza pe na ba pouvoir na ngona yebisa bino hein. Ti na pe ba pese la place wana mokoto 87 na sala nango déjà émission. Donc ce qui est dans la programme ya Nzambe yimoko tata c'est qu'un jour à récupérer kango. Alors boye barake bino makambo na bino eza grave na mesilité tozali koya mikolo koyaka tango Nzambe ko récupérer ba œuvre d'or na o etikala libanda na bato nyonso ya mabe ba Paul Dibuya banani batiki bino yolela sikoyo vert blanc et comme interdit soko lati vert blanc ba sola ba kotuna na nzela
oza kimbangiste naza kimbangiste lakisa carte na yo tokoyebana na bakarte oza na carte te bakangi yo bikolo koya ekosalamaka bongo bato balataka verre blanc bazokopekisa bango te me Nzambe atonda bino deja nde aza wana apreparaka date oyo atia po Nzambe ata osala mabe me soki tokomika na date oyo apreparake yo kokutana likambo na date oyo ti date wana ekokoka aprepara deja po bino deja atalaka bino kaka alobaka bano tema bazoyoka te tozali kokende bokokoma na ntango wana biso deja yango bayisaka biso carte ya mondimi fo ozalaka nango ya croyant kimbangiste kozanga yango te baza kopesa yango na bakomini baza kopesa yango do kozanga yango te un kimbangiste po mikolo ekoya vert blanc na carte na yo oza nango te bakangi yo nazoyisaka bino deja abona tander sali boyebaka po bwana pouvoir kolata vert blanc te mobozolata ngo eza ya bino te me bozolata ngo bozo kimbangiste te bobima libanda lengwa bozo bano kimbangiste me bozolata vert blanc bozo kodondwa na pouvoir na ye moko Nzambe biloko na ye richesse na ye auta na ngo likolo ale bino bozo kolata batenia ba surveillant bozo kodondwa bozo lata batenia ba flûtiste bozo kodondwa bozo vimbana eti Paul Dibuya na mayombe kuna asalaka alataka tenia fliki na mayombe kuna azalaka nani po akoma abima na mayombe aya akoma kolata batenia kimbangiste mais non kapamba boy eza na jour obokokata eza na jour o makambo nyonso ekosila Nzambe akomi kolakisa lolendo na ye mpe nguya na ye partout Nzambe azokota partout azokipe te azokota partout akomi kovandisa deja makambo na ye akomi kosimpose makambo ni partout pasi bagimba okiangani 2025 oyo ya mingi kosalama ti tosilisa ngo makambo kozala sur le plan spirituel makambo deja ezosalama sur le plan physique pe tokomonaka donc c'est ça on a ngana yela bino ezalaki mingi ki bozwaka temps ya kosala analyse vraie analyse botika distraction ya loyenge ya sentiment bozo comprendre makambo te boyisaka bato ba analyse la analyse tala analyse ya Nzambe kopesa sagesse spirituelle intelligence apesa yango ya makasi omona mutu mo boye aza na ye na kibomboa mais aosala analyse spirituelle ye mutu ozoyeba banzambe banzoto bango balati te osala analyse spirituelle ndeni ozobundisa Nzambe olati nzoto mosusu osala analyse spirituelle ndeni c'est qu'on a un problème et on a c'est que analyse spirituelle ya kindoki c'est ça alors makambo yo na esi bino eza ko négliger te donc tinde kona biso Gas Fabulous alataki bongo ezalaki na tina epa ya Nzambe ezalaki message oye alekisaki biso bato mokili tokoyeba ngo te tellement biso tokoyeba te yango na moni ba réaction oye salami c'est normal ba ya réaction et salama mais to kosa makambo ndete to kanisela pe mutu likambo te mais salande analyse vrai salande makambo ya solo salande makambo yo na Nzambe apesa yo raison mais ko yaka na divagation te nde boyaka boyko tomboka non bongo te bato ya mabe kutu baza na lingomba tata tei panda ntango molai bazobongwana te nde sikoyo akomi kobimisa bango na mpwasa me moto aye sika na lingomba azongeki kosala makambo ya bongo bokoki kotomboka me bozala mpe na manière aza ndeko na biso bozala na manière boluka moya ya koteya ye eke bosilika makasi bokoma koloba soki ezalaki na 26 balinga baloba
mais tellement 26 c'est quoi? Et là qu'on y a bimisi ka kombo 26. 26 c'est années. C'est ça qui m'bangiste c'est du n'importe quoi. Bon sangi sarate makambo ya église qui m'bangiste na 26. Biso nde ba ki m'bangiste to ko lobela batu wana po bango baza miyibi. Balobi moyibi to ko kanga ene eloko oya yibi. Ya mwana obola ka tutanga ka Bible. Pona nini biso nde bakolo Bible. Lobi to ko kanga moyibi na eloko oya yibaki. Alors, tellement bango bazana oya biso. Yango biso to lobaka, yango biso to yango tozana droit ya koloba po bazana ba œuvre d'or ya Nzambe papa simo kianga. Soki to récupérer yango esili to kotanga so bakomona bango te. Batiki kolata ba vert blanc, batiki ba makambo nyonso ya kimbangiste, bazui ba changer kombo église na bango. Tango ba ko changer kombo église na bango, basala bazana ba œuvre na bango, basala ba effort na bango na ndenge na bango, mais oyo euta na 1921 eza ya bango te. Nyonso to ko récupérer. Yango tozana droit ya koloba, mais bango ba ko fungola ka minoko balobaka te. Fo bavandaka kimia bayoka biso mikolo na bango. Ti bakokangama na biloko bango bayiba. Donc c'est ça. Yango wana tuleki côté wana et puis nazongeli sujet na bandelaki. Yango wana moni ki na sale mission pona kotalisa bino oyo elekaki ezali yango ba mystère caché ya Nzambe. Ezali yango pouvoir ya Nzambe. Ye moko ayebaki eloko nini asalaki mukolo yango po mukolo yango pezaki le 27. Concert na yewana ezaki le 26 na butu, donc tokota le 27. Donc ezape na tamoko boye et coïncide pe na journée oyo ya le 27 avril. Eza zarte. Toko négliger yango te. Il faut tout ça yango ba analyse ya solo. Yana likambo s'est passé na kati, mais un jour Nzambe akotatula likambo yango ekoyokana na mokili mobimba. Donc akenda ko sala mission na ye, mission accomplie et puis esimbaki nango. Papa na biso ya pied gauche surveillant mapinga ya Nzambe, mapinga ya papa simo kiangani, musala na ye kendaki old, esalamaki pe kaka ndenge tata simo kiangani alingelaki. Si le plan spirituel makambo kenda est bien. En tout cas courage, continuez comme musala na yo, kolo kotika ote. Merci de votre balandingai. N'oubliez pas de liker, commenter, s'abonner sur notre chaîne. Vraiment, on a gagné la vidéo yangoana. Tout le monde à la prochaine. Bye. Oyanga bosepela elongo nanga. Ai kibangu na longi mokili. Otika mikumba ya bilo banda.